déjà mon président nanga Ibraton Pianazo Kanatena binanfilé. Est-ce que moi de Ibraton les qui émission va finir binanfilé, je sais pas. Intimité. Mais bango balera ba fingara. Biso tolo bana biso tolo ngaka rendez-vous na bafé. C'est pas sorcier arrive. Voilà, Dembanza London TV avec des Brino original. Merci beaucoup. Dembanza London TV. Dembanza London TV avec des Brino original. Dembanza London TV. Dembanza London TV. Dembanza Post Brino. Dembanza London TV. Mama baso dale. Dembanza London TV. Basheri baso dale. Salut. Bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Je suis encore là aujourd'hui, moi, votre Nadia GB, moi Sinzambé, accompagnée avec un grand artiste. C'est une chanteuse, il chante très bien cette dame, moi je l'aime beaucoup, c'est une femme intellectuelle, c'est une femme très respectueuse et en plus il chante très bien. Mais avant cela, je salue d'abord mon boss, Debrino original, je vous salue papa, je salue mon cordon Laurent Fabrice de Best, caméraman intelligent, je te salue, grâce Massamba, mon petit Dédé Damanase Bambote no Yangoana, je salue mon papa Noël Tayaï, de gros bisous papa Motonanzambe, je vous aime beaucoup, je salue un bon tonton, Ogi qui passe, je te salue. C'est vrai, il est là, na plateau Nabiso elle, je me suis habituée avec des il, les Kamouni, ni Bana, mi Balibo, Bimana Munokonanga, aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je cherche pour vous une chanteuse. To yembi to luki moi bana mi bale belé ba yembi mais to pone libino chanteuse moi na moi si moko o yemba quand elle chante avec son cœur. Elle s'appelle Lido. Bonjour Nadia. Bonjour. Très bien, ça va? Ça fait longtemps hein, pas confinement mi ko le belé vraiment mon anité. Vraiment non naza nanga kaka naza malgré confinement tout ça confiné na ndaku musala pito le mbati to sala kaka tout ça juste na studio yango ko mona azo mona na mona na te musala toujours. Voilà, artiste Nabiso a travaillé et pas Ibrator. Mais avant cela, il faut que me camper que parcours na c'est une chanteuse. Ayemba ba place belé ngana yebi. Ayemba mais ba tout bolanda ka Dembanza London TV ba me camper que parcours na. Ouais, parcours nanga, je dois me présenter, c'est Lido Connexion. On a évolué à Kana, Seigneur Ibrator, orchestre Ibraton Piana, et Balé Aloué Mbona PC Mbote Place Azali. Avant tout, na côté pas Ibrator, Nazalaki d'abord na Ina, je suis Ina, puis au moment où Nazalaki na Ina, on a évolué pas ya grand-père Boziana, les grands-benz, na PC Mbote Place Azali. Puis au moment où Nazalaki pas Bozi, na tika ki mwa mki Nazalaki na ndaku, ba tukande balinganga mingi, balobi Ludovic, ozo bebisa, ozo dumni talon na yo, donc il faut au kolo la ningo tanga na ina ko ton orchestre moko ba encadrer yo vraiment kitoko. Na soka vraiment appel ya batebele hein, ba Olivier Rakiala, espoir ya bana mbiza na PC Mbote, vous dit kabouikou là où tu es na PC Mbote na soka vraiment appel. Puis na soka appel moko mesala ngabia ya mama na mama passa kenda sepelas. Maman wabi aboti na ménopause, aboti ngaya, aboti Lido Connexion na ménopause. Abinganga efsanga Ludovic, il faut qu'il n'ait pas Ibraton Piana. Tellement dinga vraiment trop na yoka ba nzembo na na bisa tombe bien linga vraiment artiste wana mingi. Na ndenge na yaka na s'intégrer na groupe na yeti lolo na sakaka wani pas Ibraton Piana. Mais na leka pe na star académique donc voilà. Dis-nous d'abord, c'est vrai, moi si mon kobo na orchestre Ibraton tout le monde a ka mi bali. Dis-nous c'était d'abord comment intégration na yo pas Ibraton ezala ndeni. Bayamba ndeni. Bayamba vraiment kitoko talaka moi si na kati ya mibali. Tema Ibraton Piana yemba ka tana ba artiste pe ba chanteur ba yemba ka so rap na biso fufu a raté. Tala ce qu'on a moi si na kati ya mibali na pesa kama makambo. Tala na pesa makambo. Mobala tie ngapi na tie basali we ngapi na sali donc on est donné une concurrence c'est un longa boulot en tout cas ezalaki vraiment ezalaki facilité mais na teka esprit tala na mot esprit musique faut avoir un esprit dur ba ki maraté basala raté faut zalaka wano kemba na lia pe ali sango na ndenge lo na zalaka pa Ibraton Piana na bayaya to bunda na ensemble. Dis-nous d'abord, nzembo liboso o yaka o sala yaka test et pas Ibraton Piana ezalante moni yemba na nzembo ya Tabulei ya Kafulmayai. Zibwana ngai na kembe kai
odi bwana ngai nakembeka nakomi kozonga mboka pote mobali anyokolinga kafuluma yai voilà nembanzi bakafuluma yai donc esala vraiment ezalaka wana na imperium esala vraiment na président mo akamoka moso yemba manzi batakala bwendeni talaka tabulei nazalaka kutu te mais tellement tozala wana biso baartiste elo elekelaka biso te so ekisomo ebimi il faut na travailler yango po ekolisaka biso pe foto zala wana foto yokaka na ni travailler nzembo na yemba na banzembo mais taka poza kataka ninga kuna sisa nzembo te habité botikiti akotimba la moro c'était vraiment bien zala mais sengo na sepelaka vraiment na ndenge tilo na zaka na c'est presque 3 ans nga zala rara voilà. 3 ans, c'est beaucoup. Je vous avais dit, elle chante avec son cœur. Donc, Ngesalinga déjà bien fait 6 mois frisson et ça l'est bien. Félicitations, artiste. Mais dis-nous, maintenant, depuis que Ozo est vrai et pas Ibrator, tu te sens comment? On se sentir n'engeni déposer la 4 monde wana et puis est-ce que na studio boza parce que na qui que boza fait studio na bino Ozo s'intégrer n'engeni ni Ozo peut ça peut pas vocal ou bien ça. En fait, n'est pas ebali aloyimbo Ibrator piano na se sentir vraiment très à l'aise. Potalarara nazana ba orchestre bien aleka ba pesanga ba chance te ya ça la single ba pesanga ba chance te talana na so nepso na ba pesanga single mon nepso bien otolela na ezada sur les plateformes les afrobeat ouais to yimba na Ibraton piano to sala pe clip eza to les single nanga mais na 4 albums c'est pas sorti na zape na featuring na Ibraton na chant nga ba pesinga donc nzembo wana na ebité ba ba ka moraka parce que ba album e mela na bité lo kwa bi u mela raka Tolini totika archive le quoi papa Lutumba le quoi la Kin Kester ba tebele bele ba grand artiste ba kufa nde batika archive na banti le beta kaka biso tolingite banzim monsieur le quoi inaperçu ça le cas bo une année 2 ans l'équipe bala mon to ça na pose vraiment de génération en génération ba to ba yo kara toujours musique na biso en fait nde pas Ibraton na sa centre vraiment très à l'aise pour chez Ibraton Iye azawana apesa biso makambo pe alingaka travail. Soko zo travailler te moko se sentir au moins que ba olinga oti. Oui, talaka même na classe zalaka, mwana moba msuba maele te. Professeur alinga mi mwana bote. Au moins yeso batunu question mo boy. O sala go balbisio sa ba mangamo boy donc et se sentir mo se sentir bien te lo ka professeur alinga ngate, mais nzoka moko o mi pesa te. Et ça facilité. Quand on travaille parce dans les aventures te. Donc, vous avez permis Ibraton piano, après ça, biso makambu, to lingara pending ya salaka, puis maïele na yewana, pour vous en Ibraton, faut toujours. Ce qu'on y habite à Raymond de Moutoulini na ote. Mais tu as réglé quelque chose de très important que bah personne déjà chance wana ya kosa la. Moi j'aime appeler ça grâce. Bah ça la grâce wana au sein du groupe au travail ya kosa la single. Ce n'est pas donné à tout le monde hein cause grâce moko yo sa single. Dis-nous single wana olobela kinini, oyemba kinini. C'était quoi le titre? En fait, le titre est single nangezala ki tolelana, donc ils ont le rôle là. Moni ndeko tozana ndako, talaka na kata ndako, so batilo lumière, moi lumière est dans stade de martyr. Batilo sko na kata ndako, est-ce que miss est normal, les anormal c'est. Izaka bolingo na miss no ya mai na koti na kati océan ya amour na yo bébé. Donc avant yo linga ngai, eza lo kwanga na bende ko linga mobile moko boye, na mutema na no linga ye, na mi linga memba na pa linga ngai. Na mutema mbalo suka linga te singa ka te lido ngana linga kao. Na souhaité premier na epse nga linga kao. Voilà, donc titre nze bonanga yangwana tolelana. Déjà sur les plateformes nyonso so koti kobeti Ibraton piano bomonaka ligne ba komi nini clip nanga ezala wana tolelana so koti na chaîne nanga ya YouTube bobeti de connexion Ludo omonaka ka titre na ba mam nanga belebele za wana donc voilà. Vous s'abonner donc voilà, merci. Voilà, Lido, dis-nous déjà, modèle na yo na musique, parce que oye quand même, ou tapé ba grand bazalaka, ba mipe bazalaka, modèle na yo na musique, oyo montant on zaro kola, ozaye pe notala non ngalo biso na oyemba lokola, maman o lokola yaya o lokola montobo, modèle na musique. Musique, en fait, mutu faza toujours na modèle, ndenge zala kaka, nga na interpréter nga mi maman mbili appelle. Hein, artiste basé belé ba maman ba yemba ba mabeti ba pongolof ba chala mwana basé belé mais mon bilia bena linga famo nga yemba ka pesa moi ki bo hein qui sensualité moi ki bo moi si au moins ça ko yemba o sentir pesa
on so yemba boy ndeni yonga pina linga kae façon ça la kae asala ba manga mo boy donc nga vraiment interpréter à mi maman bila ba ça vraiment idole langa Nazalia wakaka kozela na komi pe mama bimelanga tanantutuma nabandi pe kole banzoto nanga labanzoto ndi sabongo na baide natinti SOS SOS natinti SOS SOS Pendant la l'heure, comptera zéro. Nazali sikozela yo esika yo tika kingai na se anzete ya baoba. Via brio ezalaka te, oyo kande pe ezalaka te, mokili salama nde bongo. Vanessa sucré salé à maman Bilia, na lingango vraiment mingi, voilà. Voilà, félicitations. En tout cas, tu chantes très bien sans te flatter. Ozoye m'a bien. Bah, abonné na bisonier sur Yadembanza London TV, Destiné Yorka. Lido Yeyote. Bon, bah, qui vous nous la biso Lido. En tout cas, c'est une fille qui t'aime beaucoup. Ah bon? Ah oui, hein? Destiné Yorka. Destiné Yorka. On a pu na lingango vraiment mingi. Patience na mwisi. On a pu na lingango bino quand on est titre en zembona nza tolelana na krakabino lo wana kufa. To solango. Voilà. Lido, dis-nous déjà, Isaïla qui n'a pas cité au Fandaki Naouboué, c'est vrai, tu es intellectuel, tu ne pouvais pas faire autre chose parce que la musique c'est pas facile. Hein? Bah maman Biliawan où tu peux interpréter, bah mon nom a belé et puis surtout époque Nabango Isaïla qui est un peu facile. Les lots comment la chaîne est belé pour les lots pendant que biso na des manzato lukao c'est que fait ça makambo. Dis-moi d'abord, c'était comment au Fandaki, tu ne pouvais pas faire autre chose. Pourquoi tu as préféré faire la musique? En fait, avant na kota ina na kindara na ndo tanga boso na ISP Gombe. Na ndo sala hôtellerie. Pesa ngapi mbongo na banda ISP na banda préparatoire, hein? Oui, préparatoire pe. Na banda préparatoire na moment là qui préparatoire. Non kindara préparatoire ici le jeu 1. Depuis que mon amour na koka nga ngoti. Tellement des gens na banda ko eba l'église Christ Roi la catholique latino française. Namanda ko yeba déjà non no pese d'aba makam na bitinga na kukana ngamuti na pa na ndau na swana mama mama tala ngape akuna na kukana ngati akuka tendengi nini boybe tala mama nyoso tasa mama ko tira mwana ya sala musique tala musique ne lo mama na ndenga mabesi tu biso pona biso bana basi sikoza musicien au sala bomba mama bebele effectivement eza na ngobongo mais il dépendra na batu yo mo vozala ka yeba ile ko so sala nandinga swana mama okay to tike no sa mama munai nandinga na kinda ina na tangi pe classe na de kosu diplôme na kadua kaka la musique o ezo futa ngapelelo eza vraiment facilité ba para vraiment ndimango ezala kilo mongo na kosa ki marakati na bango na faire comprendre mama kambuta mère tala boy yoto tanga pone ko classe ba kone ko ba kamute boy abete to tike lido sa mama ya lingi le pe na supu moi di fama mama do na comment o futela na comment ba mama nanga donc et puis ça rend makam taka ko zape mena ibraton piana ko za la pebe na ibraton ezo pesa makambo me balobi binope bino ba fibo na musique bo memi pe makambo belé na musique bo memi makambo belé basi bozo yokana te o ka lido kuna na Julia Amazon ba yokana te o ka lido kuna na Maria Milagros ba bwakela kisoki Tatiana malade mais qu'est-ce qui se passe musique les lobino basi boy na monde de musique boye pe ko sa musique makasi ya lido. En fait oui et dépend na ba comment dirais-je ils dépend na éducation. Je salue déjà hein je salue Gladys Bokoko là où elle est na pesi mbote linga ko vraiment mingi hein Yves Lumaya patron hein na pesi opembote puis Cédric Mayola. En fait esa facilité biso génération na biso eza mo makambebele biso basi to lingani vraiment te ba chanteuse lingani vraiment te eza vraiment sonné mingi na lobela on peut trop na ba émission ngande ti Ludovic bona boli de connexion na un problème de surtout sola au moins que to sola rati c'est beto yebani to meni ko sola c'est une autre chose ngato sola beto bien na ba collègue na ba Milagros ba Maria la PC mbote Julia Chuchu Amazon hein
na pesi bino bojo pesi bozali ba Jack Love bazali bele so ntinga bakuboya pour mebele menga na bongo te izala conseil ceux qui baninga msu basa bongo basala rango donc il faut batika po mutako kana mukilo ate bisu nyoso to se complète wa zangi te wa zangi funa sala bubu ya sala bubu wa zangi po sala bubu donc ils a vraiment et là moi faut tout liter na biso ba jeune talentueux to ma mikolo donc voilà. Voilà les deux ceux qui lelo Nadia GB alobi autant la micro na biso il y a des bands à London TV na maboko ya de best autant ngela biso 5 chanteuses ya mboka na biso Congo oyo mo peno za soko talibango olobi waouh celle-là elle chante. Ouais, des belé ba milagros hein dans des chokotanga hein Besongo Maria Emma Makitoko na linga kamingi ba Laetitia Lokwa bazali Tatiana Cruz linga ki vraiment mingi hein ba Emma vraiment bien ba Emma rabi bazali belé baninga bazali vraiment ebélé donc voilà Chimène Folo bazali belé ba comme bon ça na ba kamate ba Deborah Toya voilà bazali. Mais yo osa la facilité hein yo tangi ba komba ba tout à l'aise autant qui vraiment librement mais ça na ba chanteuse et belé oyo bazaki okutani pena na yebo lobi oyebi artiste moko lead tout ça il fait genre elle fait genre bana mi bali kutu ça va quand même au monde pena que a ko tanga ta kombote a ko ça pe vocalité ezarani wana buzoba et apenza buzoba parce que ngali de connexion nata chanteuse le roi ba wana misusu zotanga wana au moins que na lobi to lo bango soto so la raté wana ça va soto za la peine problème oui wana ça va mais ngana auto solo la kana na problème na oti ngana yimba na ndenge na nga wana pa yimba na ndenge na una pe kuna ayimba pe na ndenge na yi so isingana tanga na boyo tanga po na problème na mututa. Dis-nous d'abord, le quoi tu as opportunité ya kokuta na pena artiste moko ya Ibraton Piana. Toujours le galon to yeba qu'est-ce qui se passe entre patron na yo na binafili. Ba wela ni. Matondo manzeninga na pesi ombote depuis Londres là où tu es donc en fait moi ambwana Ibraton moi ninga le kana émission boy. Ibraton epsa ngaludo. Motango le émission natinda auto finga natinda auto sala genre natinda sala émission na yo répondre na ba question ba tu na yo oyo moni ke yo ko répondre o ke mono ko répondre te neke zala sala kana ninga kumdulupen Ibraton ani na problème na mutu te na ebité ni auto lo baké soit disant mon président nanga Ibraton Piana zo yo kana te na binonfilé est-ce que mon de Ibraton ale kine émission ka fingi binonfilé je sais pas intimité mais bango balera ba finga biso tolo bana biso tolo ngaka rendez-vous na bafle c'est pas sorcier arrive boyo kabako nuku tango oya musique todo beta musique trop parler peut tuer boyo kababa ndimba ba to chanvumbi les boursiers olela otuna gite oliona loso vrai otuna gite bokolela. Oh, mais dis-nous, pourquoi Kasiba Missé na bino bazaso balongwe pa bino bakinaka pa binafile? Vous voyez pas que au moins siko obi que Missé so balongwa bakinda oui ba tracer chemin na bango. Ndeti ngali de connexion na ebelo kono sala. Na ko longwa ka te, na longwe ka pona sentiment ko longwa ba ki longwa ki te. Il faut ton longwa tika ba chiffre, place longwa ki tika ki nini. Ozomona. Tala na biso ndito na podium mwana ngazala Ibraton a telemaka ngana telemaka ba DJ ba docteur bazana ba telema. Ce boye ce confinement si lo yo kuti biso na rêve oyo kata ke avant mutuma benzala ki te parce que biso nga tala alia ba vocal ba mibal na longo la ba vocal ba mibal ok biso photo yo ko biso na de mbanza London biso de ngaki mona mesa biso photo yo ka. Donc pour dire que ba balongo wana oui bovan na bango donc ba tracer chemin na bango ba mon ba ki na bango donc bakanga mutute na musique yo yebaka ozo sala soko ebi ozo sala te ozalaka ozalaki olongwe ok olongwe ok et pourtant musique elingana ngo bongo te zala placement ba ebelo placement yemba vocal yakala yemba vocal mo biso lido mona 6 mois 3 semaines kembi penga zo ba suspension na longba te na longba te na kana pale na fandi suspension esila kaka esili pe na zongi lido longba te o président ngalo baka lido penza ko longbe
bon ba longa da mais lido connexion so longa na ka to le kala pa TV to bité lido connexion à longa est-ce que ba longa est-ce que pose à l'équité va ki muta longa oui tout mon qualité non mais dis-nous d'abord pourquoi et là on est ça la kata ba peso suspension au longa to za la kawana ba sira on nini pe et là on nini parce que na ndenga mabete na mona aso na longa pa yi partout en pia na okende wapi po bola mona ele kebeli ba to asala nga bola mona sans nini musala pusanga toujours na travailler pour habitation na qui place na okende wana est-ce que ba yi bisanga ni ba to lo ba faut travailler faut ça la boy non mona na ngate na mo sikomi senge bebisa msana nga ko mona na mo lo kona kebisa ba msana o se lo kote po ibrato chez biso to travailler to ema ba nzamba kala ya ba papa la papa chéri do ba to ba kin kester to ema ba faire ba nzube ba fali ba nzube belebe to ema parce que personne qui nous est-ce que ba ko indiquer en lido ba sala boy te place au sel ma bien na studio sala ngo boy faut ça kana mutu mo mayele pour sala ke lido sala boy te place au sel là le petit tchado ouais faut ça kana mutu mo boy ay sala ba maman boy ndeki présent na ba ton piano ba zu api. Voilà, Lido, mais vraiment, n'a pas merci d'opportunité parce que c'est surtout ça nos émissions et ça l'a bien émission comme vraiment na souka. C'est vrai, boza na studio, bozo préparé album, les single, les déjà na combien de titres, au mieux que ça un peu programme na bino et puis titre et album na bino et zanini. Moi et l'or mon père qui est ya kati album na bino au bozo sala, so yembel biso go sala pédia. En fait, titre na biso et album eza c'est pas sorcier. Tout ça déjà, tout ça na 10 chansons, tout ça na 10 titres. Manzimbo belé générique, des génériques puis ba chant. Et ça vraiment y a ma caméra mon on a featuring na présent na Ibraton puis na pesa nga sous chance na 4 albums, ba découvrir sur lit de connexion na ndenge rumba. Donc banzimbo vraiment ezebelé, biso pose biso, Ibraton a répété sur cabine wangata, il se passe vers là chez maman. Sarabana est à l'aise, c'est vraiment beauté, baza et belé tenu par ailleurs, kaka chez maman Véronica 2, c'est vraiment beauté, maman nanga, bien appelé, maman, yalinga, na lela est tellement, ça maman très cool, donc ya mingi ya oloba ezalité, donc pour découvrir Ibraton piana, à répéter à mardi et mercredi, vendredi, de 12h à 19h et dimanche c'est à l'eau moi soirée dominicalement retomanara 19h time aussi ici donc ce qu'on yokuta lit de connexion l'invité bino ba fana ngao balinga lit de vite mingi lit de connexion hein bulinga ke mingi mona kita monele wa boya sur cabine bo découvrir ngani na imara ni na pesa makambo donc ça là vraiment bien na linga bino vraiment mingi bo pesa opportunité bo pesa chance na mwana bino na se décliner bino opportunité ipato azopesa nga na olinga pe mingi conseil na bino m'appelle et ça la bien lido fo boy ko finga ka te kande bo pesa nga conseil lido ko finga ka te musique va finga ka te donc na olinga toujours et continuer ça la vraiment bien implique son star hein voilà. Voilà émission d'émission et comme inango vraiment nasuka je salue mon boss de Brino original je vous salue papa Gabi Mbuta mwana muzombu maman Julie Castello je vous salue je salue maman Odile Lissas Baby no chimanga eba mbote na yo bisiko zali baby no yo bongo la GB Joël Miller Jogo Mutanda je te salue mon Jogo préféré Texas Tommy Tendai je te salue lis de moi quelques salutations et puis mon numéro na yo ba o nyoso ba koza na besoin na yo hein numéro na ngisa plus 243 81 313 09 plus 243 81 313 09 sur bengo soit directement lit de connexion dans zawana j'en profite de repasser cette bamboté na pesi Deborah Abokechua na kati à Londres na pesi mboté parfait en Zambie mboté monsieur l'honorable Jean-Rémy Nganga Ngangaska Ams Salvador na pesi mboté Simon Bongo na Londres na pesi mboté baza vraiment belé papa Ricky Paka na pesi mboté maman Eugénie maman babi mama likelimba wazoka ba mbongo donc yende mon konti ya mbongo puis Arnold Mandala na sukiwana oui ma salutation les salinga bien moi tu nga posa na tikelo ka micro on continue à kopesa batombote en tout cas batunio so bolanda ka dembanza London TV to yambela kibino chanteuse monene ya mboka na biso Congo c'est une fille bien beau pese chance
C'est vrai, biso mingi mingi na Congo, tozala kaka bomoni mutu bondo boy avant, sans pour autant boyoka. Et non, moi je vous informe que c'est une fille qui chante bien. Bon, mais quand peko ça la lit de confiance, bokozala déçue aïe mbaka avec son cœur. Toroti qui la lit de moi il se passait à mes koyembe, le psepe moi le moi qui est après na conclure nanga émission. Boye bisanga soki bolingo esilie lazonga nanga buka baboti bangayo puna mekyo bondela yo boy olobi nanga zongo talata simate liko inte mbule konokai seli jakangilanga bwato ekochulai liko inda yanga mokile zalinde koningana Lisolo mosusu te kaka sembongo odele yanganga mama e mikolo mikomine la suka e bolingo ezali kobo yangai po mokolo ya yambo na bosana kikotu na yo selija e date yo kobo yanga pasi eleki na ke pa yanganga Koluka mieke pona zuwa mbongo mamo Pasi eleki banganga bakomande lokuta oho Nganga zwi malore lokula ngai Likambo ya somo nganga singinga lisusu mbongo Eloko yongana zali kuluka Désespoir selija defisanga mbongo na dondwai Nazali na mfuka ya moto te Mbongo mbongo Outapi mbongo Bamara yonani mbongo 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 Voilà, bravo, bravo, bravo l'artiste, vous avez très bien chanté et merci beaucoup, je te dis encore merci pour l'opportunité. Oh, Pessibiso na Dembanza London TV, vraiment il y a collé un micro na biso et ça biso bien, c'est vrai que tu es malade mais tu as quand même accepté de passer à mon émission, je te dis merci beaucoup. Merci à toi aussi Nadia. Voilà, je salue mon boss de Brino original. Le boss de Brino original, hein? Original. Ah, ok. Babylone ni makambo, Babylone de pesa makambo. Le boss, hein? Le boss, babi asa moko na kati à Londres. Le boss de Brino original. Check. Voilà, de Brino original, motomoko bien. Merci beaucoup papa pour la confiance aux autres continuer ko sala biso pour na ko sala émission au tango nyonso to lukaka ba invité ya bien ba artiste o ba imbaka bien netili de boye pa David Chimanga sincère Joël Miller, de Best te salue. De Best te dit bonjour, Diogo Moutanda. Je salue mon assistante privée et personnelle. Amour, autrement dit, Nene Lusamba. Je te salue. Je salue mes deux bébés d'amour, Samantha et Doxine. Maman vous aime beaucoup, beaucoup. Je salue Alice, ma soeur du cœur. Florence Roger Guabindi. Famille Guabindi, Mobimba, Nalela Bino, il y a trop. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, votre Nadia GB, je vous dis déjà au revoir. 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 Voilà. Dembanza London TV avec des Brino original. Merci beaucoup. Dembanza London TV. Dembanza London TV avec des Brino original. Dembanza London TV. Dembanza London TV. Dembanza Boss Bruno. Dembanza London TV. Mama bazodale. Dembanza London TV. Ma chérie bazodale.